Bonjour à tout le monde, bonjour à tous les Congolais et Congolaises à travers le monde. Moi, je m'appelle Olivier Bouya. Si aujourd'hui, un simple citoyen congolais comme moi ose prendre la parole pour parler du Congo, c'est parce que la situation du Congo actuelle est catastrophique. Et je veux m'adresser à l'ensemble de la population dans une de nos langues nationales en lingala. Bande konanga ba Congolais, bipa ignos bozali. Le temps est crucial. Jamais dans l'histoire na biso, batu ba kufa na bozoba lokola oto za komona lelo. Jamais ba politicien ya mboka na biso ba déceva biso na niveau o ba décevoir biso lelo. Jamais Congolais a commis le dernier na mokili mobimba pour la souffrance, pour la passe, pour la makamnyo soma be o boyebi. Yango lelo élection ezali ko ya le 28 novembre. Boyebi candidat na biso azali nani. Mais avant de le candidat na biso azali nani, na koyebisa bino moi historique muke. Ya batu mususu oyo pe balingi bakoma bakonzi. Tokotala ka ya Kengo Wadondo. Kengo Wadondo asalaki na pouvoir na Mobutu. Asala oyo twalaki asala. Tozali na Vital Kamerhe oyo na 2006 akomelaki biso livre Pourquoi je choisis Joseph Kabila. On a 2006 azalaki na kati ya ba réunion tant bazali ko bombarder lopango ya Jean-Pierre Mbemba. Mais les lois commis en opposition, ça arrive. Tu sais que dit pas ça dans Mobutu, ça arrive. Et puis tu as un candidat na biso au peuple à Lingi. 30 ans de lutte continue. 30 ans andimi. Pas à mon la limité. Tant bazo kanga ba Tshisekedi ba kibasa maliba. Ngala ba na kibasa na ba Tshisekedi musu tozali na ba on école moko. On a vu ça. Toyebi eloko. Pasi oyo papa wana. Tala pasi tant on a yena ndaku no. Roloba pasi en théorie. Hein. Il y a des gens qui ont donné leur vie. Il y a des gens qui ont sacrifié pour l'avenir na bango. Ce sont des gens oyo esengeli totia na bokonzi. Ce qui tolingi comment échanger. Que vos oui soient oui, que vos non soient non. Bible est allée sibiso. Ba o nyoso bazoya ba message ambilinga mbinga olanda te. Biso tondimi pour la minute pour soutenir candidature ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Na mabe na ye, na malamu na ye, c'est l'homme du moment bandeko na ngai. Ba uti ko bomba ndeko na biso Marius. Baboma Boteti, Armand Tungulu, Baboma Bandeko Ebele, misère na misère, Congolais, Azarami sous jaune, il y a malnutrition, il y a alimentation déficiente, Congolais il y a Kamala Mouté, Congolais Zana Passi Zana Mbokawana. Ce n'est pas un homme intelligent qui va changer ce pays seulement, mais c'est l'état de droit. Tu sais que dialobi na memeli bino ngaité, mais na memeli bino instrument où il faut changer mbokawana. Instrument ngozali état de droit, ce n'est pas une personne. Alobi jamais ngai tu sais que dit na ko changer Congo. Alobi état de droit, nous n'avons plus besoin. Il y a Batouba ya kokosa peuple. Ngai nazala mayele, ngai nazala diplôme, ngai nazala diplôme, ngai nazala boye. Ngai nazala expérience. Biloko wana nyos na 50 ans. Et la kizibiso kezali chanana bamba. Tu sais que dialobi ngai et chen sikedi wa mulumba. Na memeli bino ngai te comme recette. Il y a salut à Congo. Na memeli bino mbeli to instrument oyo ko bongisa mboka. Ezali état de droit. Yango toza kosenga bandeko bisika nyonso bozali. Tango ekoki bobenga bandeko na bino bisika nyonso bozali. Boyebisa bango. Le temps ya ba blague ici.
pour soutenir candidature oyo ya peuple. Tolobi te ke akozala nepe seko te, mais pona lelo oyo akosunga biso ezali Dr Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Bobenga bandeko la bino bala diaspora bao baza na Congo, bo se mobiliser pour le 28 novembre. Topesa au revoir la misère, au revoir la corruption, au revoir l'assassinat politique et l'assassinat de voyous. Il y a un bon mana, il y a manque de confiance. Et qu'aussi là le 28, lorsque vous allez mettre Etienne Tshisekedi au Alobi, le peuple d'abord, l'état de droit. Réponse Nabino, la misère Nabino il y a 50 ans, c'est l'état de droit. Les alliés magie à mon côté, les alliés état de droit et kotambusa mbokawana. Sengi merci mingi. Na ba o nyoso balingi Congo. Ba o nyoso ba tie personnalité na bango à part. Ba tie ne Congo liboso. Ba oyo ba za ko comprendre ba enjeu. To sengi na bango merci. Ba o nyoso ba bundi elongo. Na Etienne Tshisekedi wa Mulumba pe na bato mosusu. To sengi merci Nabino. Le 28 novembre numéro 11. Merci.